Merci Sama Solomon na Ekoto. Papa Robot. Mais il y a un combien numéroté, hein? Gisèle Soki. Mado Spaghetti. Bebo Soy. Aimé Bolumbu. Na posté ma photo na na coûté na photo na moboé. Na posté en ya kitoko. Tozali Mike, la duchesse. Gros bisous. Artiste kitoko. Artiste mon dans la Boania. Moutezo ça la bien. Félicitations. Ma bon travail. Dans ces pays dans trop. Gisèle Soki. Maman Jackie, place aux Alim. Losako. Maman Jackie famille. Losako. Napesi, Maman Chalamama, respect. Malou Bomboka, Kalata Zofungola, restaurant. Tout va bien, les 15, confinement est sili. J'espère, parce que grâce à Malou Bomboka, Netokuta na Tukana, Toliara Bioro Motokuna, Damas Kitoko. Ida, n'a répété combien un numéro. N'a répété numéro à Papa Okito. Parce que Papa Okito, Aza Papa Moro responsable, avec un membre cop nae. Car bien mon boye bingana ke boye na ko zo marchandise nanga. Après na ozonga na Papa Okito na préféré na zala na moro na kataka. Voilà, donc ça coûte que 150 €. C'est tout. On a une valise na yo. OK, kuna par exemple le bibon, na pesa bino boule. Pour bien Papa Robot Nazoya. Papa Robot Nazoya. Dans la émission Nazoya pour na siliki mabe. Papa Robot. Na siliki mabe. Na salelo émission na katia ban. Na toki na katia ban. Na tongo lelo na opposant. Sans amateurs oyoka topé ça na respect. Na ici Papa Robot topé ça na respect. OK? Na répéter numéro. Na moni muta komelinga numéro te hein. Voilà, vous moni makam na linga te on kata direct. Hein? Na kata direct. Jean-Pierre Makwala. Bota la ranga na bien que beaucoup comme le numéro oyo 0033 751 43 35 numéro ya Papa Okito taxi vide nakati. OK aujourd'hui moi ba bagage na yo ou famille atindi ou benere nini ou commerce nyonso ezalongo bien. Na pesi bino boule boyebi Papa Vegas aramuto ba boule. Attends maman ozo salate. Papa yo peso ozo salate, beaucoup opéré na merde. Obengi Viokito, obi Viokito, numéro là haut, nazo ka ngepé Papa Freddy Vegas. Na 4 valises nanga. Na tie ba cotis. Ozi samedi. Pour azo en épée dimanche après-midi. Attends un soir. Samedi na tongo, bozui bo comme na abattoir. On sali plein marchandises ka ya ba cotis. Attends, 80, compte combien de kilos? 80, hein? Voilà, 80 kilos. Au côté, au PPL. OK, comme au cassé marché, dans Château Rouge, car on a la porte. Au teki, maman, teki. Au kansi, moi, bon, ali kelemba, nalingali kelembate. Parce que dans mon ango, koufi satan. Boli misanga, mais zara, bateau bolingango, mais, biso balanzambe. Quand la tour ça va crédit mais c'est qu'on sauter. Voilà, dans zongisko na makamna yo yebisabino. Papa Robot, au sali be mission est belé. Au sali be mission au ba titre, au ba photo na nga kala. Ba photo na nga kala on a tika vie na ko tika ba maquillage et belé na longi. Voilà na rien à niveau artiste. On se comprend. Aux yeux au cœur poster nga yango. O belo ça na famille nga. Hein? Ba tante nanga ba benginga ba oncle nanga ba benginga ba bi papa okoy mo sala nzabe lo nino ba tcheli oboy na majaki et le nino na majaki azana deux hein comment qui kozala na maturité té Papa Robot comment ton âge comment respect des morts tu n'as pas ça dis-moi tu n'as pas le respect des morts Papa Robot n'a pas sur 48 heures 2 jours 48 heures on a la pesio longola yo moko na page na yo Papa Robot longola
la page na yo. Et puis, bah, famille Abisso, bah, ton monde entier, bah, le monde entier. Bon, gardez bah, image de l'entier pour être quand on a téléphone, bon, effacer. Parce que ça vaut rien du tout. C'est que des mensonges qui est là-dedans. Que des mensonges. Que des mensonges. Pourquoi que c'est le lora boye, papa robot, na âge na yo. Elengi, Yakomba, Congolaise, TV. Chaîne wana. On a bien envoyé ma soeur Moutoukolo chaîne wana. Na solo na direct. Est-ce que moi on a été manque de respect? Na finga à terre. Je finga pas moi. Keba. Non yo comme ça moi la bitendi. Papa robot, moi la bitendi. Tu kana quoi na na oki mukusi. Moi la bitendi. Na habité peut-être na bomona yo salara ngoa. Omoni o salara moi la bitendi, je pense hein. Pour moi la bitendi o ebe loko ni okoti na kata nzoto na e. Moi la bitendi. Ato kabi omoni na bomona ba petite sœur. Ba ça va na bitendi. Omoni moi la bitendi yo dessiné wana na kata page na yo. O salela ngo polémique moko bimisi chance que tu peux battre belé batale en ôté. Chance. On a vérifié l'objet dans la 4 h du matin. Après prière, on a 5 ans colo, on a bi colo. On a manqué pas poté. Parce que on a moussé na yo. Pesanga ma casse na tongo. Na kagi wifi na palais. Na côté na ban pendant 1h30. Na boulé, na bandelo wapi na succès wapi. Na bitenga moi Yesu. Na keti na congélateur ko bimiselo émission. Ozo mon niveau. Na ke ko dégeler émission. Pourquoi la seule émission il y a fraîcheté. Na zora maman na s'habite côté. Mais na ke ko dégeler leur émission. Na salle ngo, na zo poster ngo so na komi Paris après prière. Na senga na kola limsanga. Pour la beaucoup dépasser ba mot. Omoni ba mot. Gisèle Soki, je t'assure ma belle, merci pour les cœurs, gros bisous. Mais franchement, à ton âge de 55 ans, papa robot, est-ce que, dis-moi un peu, t'as des enfants? Ou des petits-enfants? Ou tu n'as pas une femme? Tolobani. Tolobani. Depuis na bana au manka ka maman Jackie. Tanto tozaï na mama kamoto ozolo ba makamo nzoto mama Jackie alkolo kota ba maman epesa ba bébé pour bana ba baza o manka ki mama Jackie koto elikolo na tika kio na okela kio mawa o manka ki kota ba mama na likolo Gisèle Soki je te dis la vérité o manka ki lobi mama Jackie boye yo moni mama Jackie aza mama obi mama Jackie sala musani atanga classe mama Jackie sala droit attention hein. Moi j'ai dit que ça a droit. Oh c'est la mission moko boye, il y a salité na âge na yo papa robot. C'est quoi yo? Dans le monde entier, na ba chinois ba kanti ngai na yo tout c'est les cop. Comme ninga na sanga na o. Na artiste. Na comment ça ma comme tu es artiste ya ninga malam. Oh artiste ça na simanae, ça m'intéresse pas. Tout ce qui fait derrière, ce n'est pas moi. Mon problème, c'est pousser la promotion des artistes qui se respectent, qui fait la fierté de la culture de RDC. Donc, le loyo, le projet n'a pas été belé dans le c'est le loyo, na zongi Congo, na commune na Congo, na le loko on a prendre un peu plus na poto. Na ça publicitaire. Au moni nzoto. Au moni na kata mutoa. Talanga malamu papa robot. Talanga ibanda. C'est là non. Parce que na mono talanga na soni. Hein? Na kata bilamba nzoto mobimba. Comme ça au mona ngai bien. Pour mukola ko tindela yo. Ba soda na makasi ya. Papa robot. Na kanisi même tungulu. Au même tungulu to kalinga na makemba. Il y a Damas, autre c'est la sauce.
matungulu osoba sote naeba répéter ozaka madese o ozaka vewe o ozaka nini dirsanga soit olingaka mama Jackie na ndenge moko boye peut-être pour kufela longa toyeba te po tomona ope même pas na photo mwana tomona ona ngote même ya bébé ata kutu toki ka papa robo azala mwa matanga mwana buya problème au boy rien bébé azate na mona nga pété pour la koko finga batute au boy boy ponga mo nazali na badia mabenza masukoli nga inzoto Alexis puissance na ye Alexis fort à côté sur Saint-Esprit na kati na nga Freddy Vegas nga lelo na comme évangéliste nazo te ya ba maman aux États-Unis ba papa bazo benga ngai nazo te ya na téléphone nyonso les années ezali gloire na miso ya Nzambe mais ko continue vient au finga ko sala ba image moko bata na bango pété omone sopio Gisèle Soki, gros bisous mon cœur. Et Sopio, Papa Robert Sopio, mais n'a pas sur 48 heures. On m'a dit na siliki pour ce que tu as en face Papa Robert. Ce n'est pas qui consacre place boy. Au moins na car n'enga qui type n'enga na bête yo on doit comme n'enga tout ayo Papa Robert. Ko beto nga na koto mo li kofio nga na panzo longi na oyo nga na panzo longi na mieti yo na tuti yo na déclassé yo longi comme ça ba ki ngai na beta ba John kata Congo na Freddy Vegas boko tu na collège Boboto grand frère na boze ba ba zo bengenan grand frère na JP Wante Sandoka na collège Boboto tant ozo ba express wala ba benga ngo soni ba taxi wana ba ni ba transport wana milai wana ya Mercedes en mai grand frère nga yi muto makasi na collège nga so muto tumoli nga na bengeka so na mona le kinga na moi force na benge mais so nga mona tout yo donc ina beto mikolo ko na zonga ni sport o moni bumweke c'est là o moni zana la sopo o mona malamu ta zana na la kiso c'est là tal Papa Vegas li bumweke o nyoso ba miskle comme vana na nzoto na ko beta yo o ngala ko sala o Papa Robot o wangala to na peso 48 heures na 48 heures da peso yo wana longola ba image yo tie ba photo na ngai na page na yo et pour de toutes les manières beaucoup misango bala membre basoda makasi basoda beaucoup misango tie pa kolo chaîne wana po chaîne na pe raita sale la moto beaucoup misango pour na ko beta yo Papa Robot na ko nieta yo na ko tukisa yo na ko koti sango na zone na pandio elongi. Ok, bah tu vois comment le baki ngana sala non complice moi est-ce que j'ai le temps? Demande à maman Jackie si j'ai le temps. Vous êtes traumatisé l'internet coule commission nini. Ngala ko kopere na yo est-ce que muke na tango fait? Et lobi nango ba nyanga, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Et ça m'balali bosso. Ne souka. Na mona ba image dans la page na yo. J'espère que okani. Nazo bois que mission oyo kango bien o na salelio na katia ben na comme à Paris. Avant la côte à prière, na ro bois que mission. Tant na soko bois que mission na bana membre ba soda na makasi. Boni ata bo partager comme elle est. Ah, ndenge na direct bo passer botine la directement la conférence c'est là. Botine là. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignonso ya Elengi Yakomba.
Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi Combat Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi Combat Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.